bonjour, bonjour, salut, salut, salut à vous, bonjour, bonjour. Vous êtes sur BBC Mpoi TV ou encore BBC Mpoi TV. Les lots de Soussounaye, quand on a le qui faut passer dans le qui non, on a toujours quand on a le bouté, on a tout le temps dans la cuisine. Ils appellent un mot qu'on va nous faire analyse, un mot qu'on va nous faire débat. Alors les lots n'a qui viennent moi analyse mon boye ou encore du solo mon boye tout solo là sur comportement na biso ba congolais, comportement na biso ba congolais na nina lobela plus na milieu ya matanga biso ba congolais vraiment toujours se comporter très trop même mabe makasi dans milieu ya matanga. Alors biso ba congolais tobungisa culture na biso na yeba te pourquoi congolais abungisa culture na ye na ndenge moko ya kosakana te na ngina loba nini lelo tokomi komona biso ba congolais naza pe congolaise il faut na mitia na oki komi longola te biso ba congolais lelo tokoma place à matanga tozame na susi wana te mawa wana esila biso ba congolais susi wana esila bolingo wana esila biso soki mutu lelo akufeli towelela lelo kwa liboso place towelela ka kokende koyeba ou encore komona place akufela ti soki eza na hôpital ba fone kolela akufela ki wapi na hôpital nini so za pembeni wana mbango okeleka komona ne ba okanga ne ba tie na sachet ba tie na morgue après oya komemela bato ki non nga nazalaki wana boye. Or peut-être je ne pense pas que notamment moninga zaki malade à l'hôpital okenaka ta ko rendre visite, je ne pense pas. Alors bandeko eza pasi mingi na biso ba congolais, eza pasi mingi na milieu ya matanga tozokende mabe makasi to essayer un peu ya kozonga ta muke lelo tokoma komona ndako oyo bakufeli encore ndako oyo baza na matanga biso ba congolais tango tokendaka na ndako ya matanga tokendaka na susi wana te to na motema mawa wana te ke non moninga kufeli non ndako ya matanga soko koti na ndako ya matanga bandeko kota na ndako ya matanga yebisi nani soki oyo akufelaki soki akozala mwasi soki akozala mobali oke kaka so okopesa ye ag oprésente ba mes condoléances c'est bon ovandi na point na yo tango utaki pa na yo na ndako na yo oyaki te na matanga wana oyo na kosolola ye mataki ekitaki non tozongisa na conscience na biso ba congolais bandeko tozokende nango mabe makasi place ya matanga ya biso ba congolais ekoma place ya bitumba, place ya ba injure, place ya ba compte à se rendre, place moko ya oyo nazoza mata ko qualifier nazo bata na koloba nini place wana ezopesa na bato mosusu bakoma na bango koboya kokele matanga ba congolais pona nini pona design na biso eza bien te donc tobeta mabe toke mpanzi makasi bandeko. To préférera kokende na matanga ke ko assista ta moninga ta mazaki na hôpital. Nazotuna culture na biso ba congolais eke wapi parce que soki na lobi to zonga na ta ba 1900 na ta Mobutu ya Zaire biso ba congolais na culture na biso ba congolais na yebi malgré na zaki mwana muke nazoyeba parce que j'ai un trou de mémoire nazoyeba que non respect ya ibembe ezalaka, respect ya moye ezalaka, respect penza ya moye ezalaka ata na ndako ya matanga na batanga wana soko koti okuta silence moko boye calme moko boye donc nayebi te mais lelo matanga ya biso ba congolais lelo ndako wana ya matanga wana ebalukaka place ya causerie moko boye ya kosolola ba sur ba musicien ya kosolola sur ba comédien ya kosolola makambo ya batu nazoyeba te donc nayebi te soki boyaki ko compatir ou encore soki tokenda ko compatir na ba oyo bakufeli ou comment nayeba te. Nous les Congolais nous avons un problème sérieux.
nous avons un problème sérieux. Essayons un peu de yakozonga vraiment parce que ezo salama be makasi. Ezo salama be makasi. Pour la nini de l'homme matanga ya Congolais, ya biso ba Congolais, et comme place moko boye, ya loenge moko oyo ko sepela te. Place moko boye koyoka, ekiri moko boye bazo swana, ekiri moko boye bazo boakela na ba jeton propreté, mowe ya zawana, non ba kundi même pas. Au moins côté mususu ba cri moko boye oyo bato mususu bazo sepela ta koyoka mote. Eza nini yango ekomeli biso ba Congolais, eza nini ekomeli biso ba Congolais nzambe. Biso ba Congolais lelo tokoma na ba problème moko donc ozo comprendre te. Tokoma na ba comportement moko boye o ezo permettre te, ezo honorer te. Congolais biso ba Congolais toteka soni. Mawa kutu tozana nango na mawa te. Bolingo kutu n'en parlons même pas, po tolinga na te bolingo ezala te. Sikoka muto akufa. Ok, il a que ça marche. Jamais. Ndi place ozo ba kene ozo ke place ozo kene na matanga, yo ozo kene peut-être au bunda, ozo kene ko finga, ozo kene osa so nini wana. Vraiment. Ndana zo ba tam tozaki bana mike. Soki penza omoni corbière ezo ya kuna. Na ba série wana ezali ba corbière ba micro camion na minene wana ya ba corbière akala wana ba na omi ma bibembe wana po ke cimetière ke kokunda. Ce que moni corbière ezo ya kuna bandeko tokote donc to bana kotelema tokotelema penza boye ce qui corbière eleki yo o continuer marche na yo et puis la minute on tozo biso na catholique et puis ce qui corbière eleki bongo yo mo po sali signe ya boye catholique donc tozalaki na mawa moko boye donc to bana ko donc mawa ya muninga ezo koma ya yo. Mais lelo mawa ya muninga ezokoma ya yo te ekoma nde sija mokeri. Esprit wana euti wapi bandeko? Esprit wana euti wapi? Faut m'attendre la air parce que nous avons juste une heure. Donc j'arrête là. Là. On va noter la air, hein, parce qu'il ne faut pas déborder. Yeah, c'est ça, bandeko. Hein? Nazo lobela sur comportement de biso ba Congolais na milieu ya matanga. Milieu ya matanga ya biso ba Congolais ezo honoré te. Milieu ya matanga ya biso ba Congolais ezo pesa mawa. Milieu ya matanga ya biso ba Congolais ezo pesa soni. Si vous avez un mituna, ma comportement oyo, toko kende nango jusqu'à quand? Parce que tozo bota te bana. O uche pa na yo, o supoli mai na yo très bien, o lati, o lobi oke matanga. Mais tant ozo kende matanga wana, ozo kende ne ko finga na kuna. Ozo kende ko sala ba mbrier ba tukuna. Est-ce que vraiment, bon moteur muteza wapi? Tu quittes chez toi. Ozo kende matanga très bien. Mais ozo kende kuno teka soni, ozo kende kuno kufinga, koloba biloko mabe. Respect à moué, eza lisusu te na biso ba Congolais pona nini. To teki soni boye pona nini, to teki mawa pona nini. Muntu akufa. Ebembe mowei tozo tonga mowei wanza kobanga nzambe te vraiment tozo tonga ebembe tozo tonga mowei. Est-ce que tozo na sens penza na mutu na biso tozo vraiment na sens na mutu na biso ya kotonga mowei? Or na ndako ya matanga eza place oyo il faut conscience na ezonga. Osa moi rappel moko nzambe na muninga ke oyebi ndenge atambola kita
Si on se retrouve dans la place à Matanga. Mais ils ont place où il faut conscience de ça. Il y a que tu n'es pas éternel sur cette terre. Aux appels moleki parce que on a accueilli à quel des liboso na yo. Yo poko landaye. Aux éternalité. Il y a moninga koufi. Yo tika lozo sala ba makele lozo finga na ozo ba n'importe quoi. Na milieu ya Matanga. Yo peza libanga yo peza okufa kate o tika na libela na seko na mokili o. Somo wana atake no ya liwa ya mutu oza na ngote. Nga nazo kama. Eza nini na biso ba Congolais? Mawa eke wapi? Somo eke wapi? Po komona muninga salali wana komona muwei komona mort. Eza place moko oyo il faut vraiment conscience nezo ngalo te. Toza ba lekinzela. Toza ba lekinzela bandeko. Exactement oyo, il faut ça l'examen de conscience. Autant la nez aux autant mololobi ah nzambi na ngai. Muninga lelo yewana ki. Ngai pe na kokende parce que toyebi jourté, toyebi pe tenté. Mais you place à muninga moquerie. Kofinga, kotonga, koloba n'importe quoi. Mawana ezana yote. Siko, tozo kende wapi biso ba Congolais. Po, place bembeza, po nanga, place bembeza, eza place moko il faut un examen de conscience. Ça la réflexion na yo. Bongisa na nzambe na yo, soko moni muninga penza kufi boyo moni wana penza oya kufi. Mais zala na somo wana ke nonga pe na kufa ngape na ozala lokwa iba odla sana pe lokwa. Mais bon moto wana ezala te conscience wana ezala te donc ata rappel wana ezala na kati ya biso ba Congolais te. Pona nini? Pona nga c'est comme si tozo yeba te ke non nzamba existaka. Parce que ezala ba biloko mosusu soko ozo sala soki conscience no penser salaka. Oloba ona ko sala mote. Ebembe tozo tonga ebembe. Nano te ebembe bakundi yango te. Tokoza tosito sukoli na matongi. Et après, tant tozo tonga ebembe. Tant tozo tonga muwei. Tozwi nini? Muto akufi na ye na nzambe na ye yo nini wana? Azala tambola ki mabe, azala tambola ki malamu. Eza ya biso totikali te. Eza ye na nzambe na ye biso totikali nde tobongisa na nzambe. Mutu soki akufi nga nazomona ntina ya kotonga ete po asisi parcours na ye na sa moyo oyo siko biso na tozo continuer parcours tobongisa biso tobongisaka te eza nde kofinga kotonga koganga koloba boye pide mwana eza te. Bato bakoza basi bavandi wana yo muto makasi yo ndo yebi koloba oyo kotelema na katikati ya bato ozofinga ozoloba di n'importe quoi. Vraiment ndeko ou encore biso ba Congolais ezalaka nini na biso tozonga ta moke bandeko okoti na ndako ya Matanga yaya présenter ba mes condoléances na yo vanda na kwe na yo eza te ke no ovandi wana pa masolo bandi ya ba musicien ya ba comédien masolo batu kaka wana et yo to yebi nyonso te ozo contredire na batu na kati ya ndako ya Matanga na éviter soki o biso to salaka nde o bibi esenga biso soki o se retrouver na ndako ya Matanga non ndako ya Matanga eza place moko ozokende boye conscience na yo esala. Donc ndako ya Matanga eza place moko ya somo bomoto mayele na bomoto ezonga olobaki non naza pe moleki nzela naza pe passager ngapi na koleka siko nini muninga akufi oza kosalela bato bamakelele boza kosalela bato bamakelele belebele nalikamu nini
bozanga conscience ou encore tozanga conscience ou encore tolingi tolakisa bato kino biso nde toyebi koloba, biso nde toyebi kotoba, biso nde toyebi kofinga. Mais non, arrêtons. Okoyeba ke non place à la matanga eza oke omelela bato masanga. Donc ozoya kofinga sauf ki o ezui olobi na yo kaka. Est-ce que toyeba vraiment que non nzamba existaka? Parce que ceux qui nous sambelaka te, mais ceux qui se retrouvent peut-être dans ndako ya matanga ou encore omonika ke bembe bolo, moni bembe boneti ngai. Nazana somo wana namona konte somo wana namonika ke non. Tant que ça lobinga pe na okufa. Siko biso ba kongolais na minute wana eza era kotonga. Eza era kofinga. Eza era kolongola ka ba secret ya mutu soki ya kofinga tina moweyi. Mawa wana toza na mote. Pasi wana na mutema esila biso. Mutu soki azobela. Toki oboma ya 20. Pona kotonga. Olia kosunga muninga. Olia kosunga muninga na tango ya pasi. Tosalela na mote. Nde tokobanda choko. Ti koki kota omemisa muninga asa nini akufa. Ya pasi ya muninga tosunga ka lisusu te. Ta ya pasi ya muninga ekomi sujet. Eza nini na biso bandeko? Nini ezokomela biso? Nini ezokomela biso vraiment? Hein? Nini ezokomela biso? Nini vraiment ezokomela biso ba Congolais? Sorry, na otala nde vidéo mo prépare. Bande ko naye ko leze mutu te. Naye ko leze mutu te. Eza lokwa naye ka ko beta CT na comportement na biso ba Congolais to tika nana. Mabe eleki biso, mabe eleki biso. Lelo ba pasteur ebele ba koma na bango ko boya ko kende na cimetière. Bakoma koboya peut-être boyaka na ndako matanga. Pona nini bayebi ke no ezalaka na ba Congolais biso ba Congolais tozalaka bien te to fingaka. Toki ozala boyo tozala kati ya matanga ata mosali ya Nzambe moko azawana. Ata mutu moko peut-être soki ya ndenge nini azawana. Oyo il faut pesa pe respect. Te ezala ba pasteur donc ba yoka ka bozo donc frère wana ezate. Ba pasteur bakoma kokima ba ninga iso kokoma ta place ba matanga te na cimetière n'en parlons même pas. Pona nini baboya koyoka buzoba ya biso ba Congolais na milieu ya matanga. Et comment on dirait ceux qui ndengeni et comment on dirait fête moko boye on dirait supende ni bokanela ka matanga ezala popo kende ko la tisa ke no bino nde boyebi koloba. Bino nde boyebi ko finga. Bino nde boza na éducation. Mais non tous ala ka pe na soni. Soni ya biso ba Congolais to tiango wapi? To boaki yango wapi? To teki yango wapi? Hein? Soni na biso ba Congolais to teki yango wapi? Tozala na mata na frein. Tozala na frein parce que mokili eza ya biso te. Mokili eza ya biso te, mokili eza ya Nzambe. Biso nyonso tokoleka. Totika comportement wana na bandako ya matanga. OK kuna c'est toi qui connais tout. Hein? Yo ndebi koloba, yo ndebi kofinga. Yo yebi ba histoire ba tu nyonso kaka na kati ya matanga ndo OK kobeta. Eza ya lokuta eza ya solo. Kaka yo OK kobeta. Ba yeba ke no yo ndebi koloba. Frère ezalaka esute na biso ba Congolais. Kaka koloba biloko mususu koloba keza ya lokuta pe bomemi kaka. Bande kongana za plus mingi lelo sur milieu ya matanga. Biso ba Congolais tozo se comporter mabe mingi. Mabe makasi na milieu ya matanga. Vous même nata ba kufeli, bo bandata ko finga bango kaka wana bozo finga bango. Est-ce que pasi wana o baninga ba kufeli? Est-ce que bino bozo kango? Baninga basi ba kufeli mais bino boye na famille wana ko bandi pe ko finga batu wana. Bozo finga bango bozo tonga bango. Yebi sanga siko, boye na matanga bosani. Bible esi biso nini na ndako matanga ifo bosani. Mais bino bozo kende na mawa wana te. Bo kende ko compatir na batu te. Biso to kende ande ko finga. Batu ba kufeli, bo kende ko finga bango. Bo kende ko lingela bango boule. C'est quoi au juste?
Passer na oui, bino biso totika ko kufela to botika pe ko kufela te. Po boye ba pasi wana. Po na boye ba pasi. Ya o muninga azana ngola tango na tango kufeli. Ezana peut-être soki ko kufela ndoko ye ba pasi wana oye ba douleur wana. Oye ba douleur wana. Ou encore soko osala ngola ignorance eza pasi. Bato ba kufeli. Ezala bazana ba problème na bango na famille. Ezala soki situation eza ndenge nini. Soki muto akufa ki atambola ki ndenge nini. Ya biso nini. Ya biso nini. Biso toyeba kaka ke non kopesa respect na mowe toke tokundi ye tosisi tozongi toye topanzi matanga tosokoli maboko tozongi na bandako na biso esili tokoma kowela okende na bandako ya matanga mpona songisongi mpona oke koyeba et après ntango koyeba ekosala nini ekomemela nini na vie spirituelle na yo ekomemela yo nini na vie spirituelle na yo osomona kino eza kozanga koyeba nzambe na biso bakongoli eza kozanga koyeba nzambe nde ezosala biso bakongoli parce que soki toyebaka nzambe tone tozala ata na respect ya bawei ou encore na respect na bamort po tant que biso totikali toza éternel te ou encore oyo wana ye akufi wana biso toleki na eloko moko te po tokoma na mokeri moko boye tokoma na bilobela moko boye tokoma na basongisongi moko oyo ezopermettre pa oyo ezodétruire vie spirituelle ya mutu or na matanga eza place moko ke non vie spirituelle na yo conscience na yo okoli moke lisusu na vie spirituelle na yo parce que mutu kokufa eza enseignement soki omoni mpenza mutu akufi boye omoni mpenza moninga ye wana batie na cercueil bake bakundi ye eza enseignement pour le mutu aza na conscience eza pe rappel okozala yo wana so lati osali nini mpona kokunda moninga yo wana na baforme c'est comme si otika l'éternel tozongisa motema mawa wana motema mawa eke wapi toteki mitema mawa wana wapi mutema wana ya kokompatir na muninga eza wapi na biso bakongole nga nakoki kopesa exemple moko nakenda au moins na participa au moins na 3 matanga ya basud africain bandeko nzambe yokela biso bakongole mawa eza pasi ya bandeko eza pasi na milia ya biso bakongole ndenge makambo ndenge lekaka na milia ya matanga eza pasi na soni nga nakenda na ndako ya matanga ya basud africain yaya nakota na ndako ya matanga boye basud africain culture na bango etikali culture malgré mabe ya basud africain ya ke no baza sauvage ya kotiaka bato bambeli mais culture na bango etikali culture na bango devant les morts bapesaka bamort na bango respect bapesaka bamort na bango respect nakota na ndako ya matanga epa basud africain soko okoti na ndako ya matanga bandeko yo moko koyoka soni kofungola munoko banda makambo ya bato yo moko koyoka soni ata ofungola munoko peut-être okoma no busy na phone na yo pokuna eza te oloba okoloba nini bato baza na ndako ya matanga place ya mawa yo na bato baloyenge ya soki pe ya ndenge nini wana non chez les Sud-Africains c'est pas comme ça basud-africains soki baza na matanga na ndako na bango batiaka miziki te télévision epelaka kutu te bapelisa kutu télévision te bapelisa kutu télévision te o makambo okanga ba photo bazalaka na makambo wana te na tanga matanga na bango lokola biso bakongole nde tozalaka boye matanga ozokwela okende kaka kokanga ebembe okanga kaka ebembe mpo okende nango wapi mpo okende na photo ebembe wana wapi nzambe na ngai nakomi kutu na monte sorry moko ezopesa pasi yo ozwi kaka phone na yo wana kaka bo okanga ebembe mpo opanza ngo okanga et par après tant okangi photo ebembe otindeli bato et par après ozwi nini
ozwi nini eza respect ya mort chez les Sud-Africains bakangaka bafoto te eza autorisé te pa Sud-Africain c'est pas autorisé ndenge biso bakongolais tozala kaka fone boye ozokanga kaka fone on se gêne même pas totalaka mpe midi ya kobimisa fone to obanda kofilme totalaka yango te kitoko te Sud-Africain aza autorisé te ke non boye na matanga boye bazwa fone okomona bango te bandeko ce que je nazoyebisa bino eza ya solo ata boke na cimetière avec les Sud-Africains jamais okomona ndenge biso bakongolais tozalaka agité na bafone kaka boye okanga nini ozotonisa pe mémoire ya fone eza eloko place ya mawa yo kofilma ngo otiango na fone okosala yango nini ozomona te ke eza kozanga mawa Sud-Africain oke omone jamais azwi fone boye pa bandi ofilme akanga ebembe non baza na respect ya mort na niveau moko donc na niveau moko impossible bino bato kozanga baconscience okeka na bamatanga Sud-Africain peut-être bozonga Sud-Africain arespectaka mort na ye apesa respect na bamort na ndenge bokobima na ndako bozala kolobaloba te donc culture na bango etikali culture bafoto ya moto wana oyo akufaki na bakolongola yango nyonso babombi yango eza te keno nde biso bakongole tozalaka foto biso kala foto mopa bazalaka bongo te na ndenge bokokende na nani boke na cimetière na ndenge bozokunda okomona jamais ngulupa ya bato na fone boye ubi oyoka makelele ya bato bazofingana okoyoka ngo te silence des morts bandeko na ntango bazolinga okitisa ebembe na bango bayembaka na ntango basisi koyemba bazwi ebembe na bango bakitisi yango na se bazwi couverture bafiniki cercueil wana nde batie mandeli okoyoka même pas cri kuna na ngambo kuna bazofingana okoyoka ngo te okoyoka te kuna soki bazosechange baparole je sais pas okoyoka ngo te bazalaka concentré na esprit moko boye ya respect ya mort oyo epa na biso eza te ozowelela na fone ozowelela okende okanga bibembe okende okanga moto akufi ofilme okende yango wana et lorsque tu prends la vidéo tu envoies à quelqu'un d'autre et ça limite aux unis zala pe na somme ozala na mawa wana yo oza éternel te wana eza babiloko moko eza bamokeri na respect mpenza soki moto ebembe eza wana boki ozala na bafone na bino wana tout le temps boye te eza respect ya mort te mpo bokende yango wapi ekomi fete e moko biso bakongole toyebaka place ya kosalela telefone te ça je vous l'ai dit toyebaka place ya kosalela telefone te moto ozala se akufi bozokanga foto moto nano alatisi ata ye te bozokanga boyeba nyonso et par après c'est ce que moi je me demande et par après okozwa nini or eza ntango moko ozala ta na somo mpo nga na ozala nga na somo nga soki namoni ebembe nakomaka nalalaka même pas nakomi kutu nakobanga na binzambe nga mpe lobi na okufa donc yo ozala